Square. Hey. Hey. Allez. 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 Yele. Oh. Say. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui ne m'a pas renié. Joli visage mais avec aucune forme quand je l'ai connue. Les années sont passées, elle prend une fois parce qu'elle est devenue. Changer de haut en bas, ce qu'on les appelle c'est de la voir nue. Et vu que j'étais là dès le début, je pensais être son élu. Je lui avais fait la promesse avant tout ça de l'épouser. Je lui ai dit j'étais là dès le début. Maintenant tu ne me vois même plus. C'est ton nouveau corps qui t'a donné la force pour me repousser. Sa beauté elle est abusée. Comment vous la décrivez? Kitogo. Il y a quelques jours moi j'en veux pas une. Sa beauté elle est abusée. La décrivez. Kitogo. Il y a quelques jours moi j'en veux pas une. Mais le problème qu'il y a entre nous, elle ferme jamais ses genoux, comme si elle voulait rattraper les échecs de toutes ces années. Et vu qu'elle ne ferme jamais ses genoux, comment lui dire alors? Je suis le premier à l'avoir vu, je refuse de passer dernier. L'arrogance, le vice et l'ego ont fini par prendre le dessus. En combien de langues je vais devoir t'expliquer que tu m'as déçu? Je t'aimais pour ce que t'étais, tu ne m'as même pas donné d'excuses. Je lui avais fait la promesse avant tout ça de l'épouser. Je lui ai dit j'étais là dès le début. Bon, awa tozali na mama Mefi, mwana musala ya ba client na ye. Touti Mac TV outi à Nova et awa na Bremerhaven pour na mama Mefi mwana musala ba client na ye asali biso eloko moko awa yango toyeba eloko nini asali biso awa tozomona kaka oyo eza food shop te oyo ezali supermarket eza lokola Lidi tozoyeba te est-ce que eloko nini abombeli biso awa toza na mwa bato ebele bayaki awa bauti ya Nova bato lokola ba Gabriel mokonzi ya Nova kwa yango sikoyo totuna mama Mefi oko expliquer biso vraiment eloko nini osaleli biso awa na mboka oyo ya Bremerhaven s'il te plaît mais comme ça c'est mon explication pour tozomona malamu eza na mboka oyo ti sikoyo tozokoka koréalize yango te tozomona bapondu mosusu eza na kombo moko awa donc expliquer biso nano mama Mefi s'il te plaît. Azalanga mwa mosala bacliente nanga donc bango so bapesinga nga mpe nange kobikela bango donc oyo nyonso bobimi na Bremerhaven ezali so oza na besoin mbinzo ezali oyo nyonso kobuka ya afrique ya congo mbinzo eza aza na besoin mayibo eza aza na besoin pilipili ya mike eza ya ndakala fumbwa mpe ya mai eza mbiki eza mabando esi na biso oyo afrique ya Goma oyo tobeyaka oyo bubu yango mama Mefi namoni basakombi awa otekaka mpe na ndenge basakombi mama Mefi natekaka na basakombi koso komesire na bakilo ou bien na bagramme motu soki alingi nde ekosomba na gramme sakombi tolomesire komsa topesi epi na biso sakombi na yo eza lokola sakombi bato kisasa te batiaka sukali na kati okanisi etonda nzoko eza katikati te oyo vraimen eza original sakombi euti kini tokotala na kati mama Mefi osakombi ya kisasa eza mwa misike euti kini me totiama ya moto te po basakombi yango te oyo eza original euti kini me tozoteka yango ndenge otravaille yango te kitoko mbongo ya pasi bakliya bazokende koluka mbongo donc bazolamuka ntongo
Donc, bon, parce qu'il faut respecter, on peut pas police la ça c'est vrai. Ouais. Et ça m'a monté au cours de mon quand ça sombi ça comme manzo a sombi ndambo. Mais pas faisant des Sumo, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ouais. Moi me fait la tête sur moi biloko mususu ko c'est ça pour te moni vraiment biloko ezali mingi awa pesa biso mo ba détail ya esika oyo comme ça pour Mac TV me ka relaxer yango ba ndeko mususu pour ba me ba pe ko zwa idée quoi. Ah to ça on ba na biso ya Congo et outil vraiment Congo. Ouais. Yango yo outil Congo on ba na biso awa. Awa to ça Mac TV outil mboko. Yango awa. Mac TV. C'est extra alors. Allô. Oui, tu as bien abattu. Aussi, les bandas, pour ressembler à la maison de maman Mifi à Bremerhaven. En tout cas, venez nombreux. Vous avez au monde à Binomoro. Les ateliers de Sabino, au monde à Binomo Bilo que Zali Awa. En tout cas, ce que y Awa aux a décidé. Le retour aux anneaux pour ça Awa vraiment au coup tayango. Boya, Bosso Babilo on a Bino. Bozo Bilo on a Bino Awa dans le magasin à maman Mifi à Bremerhaven. Biso moko toye to moni et puis bono moko bomona eloko ezali impressionnant awa botala bino moko na matembele oyo bakomi nini to ezali biloko oyo ezowuta te o bachinois moto basali yango soki botangi bokomona awa bakomi même kombo na ye bakomi la cuisine de Mifi. Donc ezali biloko oyo azala bilanga na ye eza parti ya Kisasa basaleli kuna basokoli yango malamu et puis batindi awa. Donc awa ozana posa mingi te ya komituna ba question belebele est-ce que chinois asali biso likasa ya manga ou bien likasa ya avocat. Donc ezali pena matembele ezali likasa ya kokoti te que ozo ba question belebele. Donc au penza la cuisine de Mifi ezouta en direct ya Kinshasa. Bilanga ezali kuna basali et batindi awa mbala moko pour ezala na ba question belebele ya komituna te comme ça tu as explication malamu tango ye moko parce que ezala ba client belé bazoya tout le temps ko déranger ye pour na kozwa biloko o bazana ngo posta comme ça après ça fait explication claire pour tout le monde na biloko kombo ne moko za na kati donc kombo na ye elaxi ke bazo sala yango à partir ya kin ezoya mbala moko donc ce qu'on a posé loko sika bavo et utara Kinshasa ya ka 2 fois dans semaine biloko na ekomaka soki ozana ba explication ya mingi ya rotuna to ko chaba numéro de téléphone na se to ko pesa bino ba adresse comme ça so ozana poso lia eloko ya frais voilà eloko ya fraîche donc directement au rejoindre yango pa ya maman Mifi awa na papa Robert Basende donc il y a pas de souci quoi tozo zela ya zo ya pesa so ba explication ya biloko mususu tozo mona awa. Donc venez. Donc maman Mifi tozo zela yo toza ba explication mususu ya biloko mususu o tozali ko mona awa. Maman Mifi est-ce que tout le monde est moko impressionné biso awa okoki ko expliquer biso ndenge nini na biloko o to moni awa to moni awa ba komili biso awa la cuisine de maman Mifi. Vous expliquer biso eza ndenge nini po ba pondu mususu ko mo tam su chinois azui makasa manga tena kati eza ndenge nini makambo tozomona ne papa mikolo koya na kotia télévision bakolakisa bino nde nini basalaka na Afrique parce que bazosala yango direct na Afrique yango bazokoma la cuisine de maman Mifi kombo na biso kosala différence po bayeba vraiment kezoluka na Afrique mais mikolo koya kotia télévision bakolakisa ndenge bazokebuka na bilanga ndenge nini bato bazokosala yango bazosukola yango na ndenge bazokuta bapondu eza biloko na biso original ezokuta na mboka na biso vraiment na donc yango akotie la cuisine de maman Mifi po kombo ya magasin eza
Maman mifi musema yango wana kitego. Ah d'accord, donc awa mifi peut différencier. Voilà. Soki moto asombi bayebi ke esombani. et puis les kasa manga te pour ceux qui ont les kasa manga moto koyeba oyamba nango pa maman mifi. Voilà, ça c'est très bien. Très simple. Donc t'as lié ce problème alors là on fait la réclamation na Congo. Ah ça c'est très important. Yango wana kitego. D'accord. Maman, il faut expliquer ce biloko nini soza nango à part oyo. Voilà. Biteku na biso yango yo. Kaka la cuisine de maman mifi parce que oyo eza marque ya makasi. Oza na ngai na biso yango yo. Yango mpe kaka na boyo yango mpe ezaka la cuisine de maman mifi. Voilà. Na biso yango yo. Oza mpe na biso batuta na liboka. Toujours maman mifi. Toujours maman mifi. Wow. Yango pondu na biso 500 grammes. Toujours maman mifi. La cuisine. Identité, hein? Oh, ça identité na biso. Voilà. C'est du problème pour ça la inflammation na komona. Ça c'est Ça très na bakwanga na biso awa, toza na basafu. Yango basafu na biso. Malheureusement, ils ont la carte à sachet, mais beaucoup quand même comme on a, ils ont ça. Ça faut y maman mifi hein. Ça font des ans maman mifi. Voilà. Le reste, quoi on appelle ça maman mifi? Ah ok. Kaka balegi. Ah d'accord. Pour comme na bilanga. Na bilanga, ça c'est. Ils ont fait na bakwanga na Congo. Ah ok. Donc ils ont été biloko ba yosana ba lavabo te. Ah d'accord. Donc il va ça à partir de la ok. Ok. Ça c'est très important. Tozala nyonso oyo moto akokoduka tozala moto akafungwa mai tozala mbindo tozala biloko nyonso oyo moto akokoyo. Si pour nous rappeler bateau normalement ils ont magasin fongoma eza bana kala mais on a Bemerhaven bofongoli yango ya une semaine de cela. Voilà. afungolaka na breme na ndako mais sikoyo totiango awa na Bemerhaven awa efumani kala mingi te nasi ozomona mwa bavide eza parce que fo barivage te ya mais oyo ezali afro shop ezali supermarket mpo namoni moninga nanga moko abenga tuninga mevie nanga namoni oza na Lidl oyo ezali supermarket obi ezali afro shop. bapesaka bino bato boyeba kombo bino bokopesaka. Ok bapesaka tia kombo Lidl ndenge kaka bino bokoyeba kitoko to continue na biso mpe nazomona mpe awa ondire na biloko mosusu ya bacamerounais kasi biloko ya biso na biso kaka c'est ça. bango mpe biso potoluka mpe baninga biso bazwa panga bango. Bien sûr. Donc awa eza kaka Afrique ya Congo te donc Afrique nyonso mobimba moto akokoya akokozwa biloko na ye awa kimia. Ah manifi namoni biloko moko awa na ngambo awa banzete na biso toyebi bamama na biso babandango babakala balambelaka pondu balambelaka pondu fungwa awa tokoli nango ezouta direct tricage te. Ah eza tricage te ezouta direct na kikombo mamifi abokokombola nini na poto na bakikombo mekata na kokombola mamamifi bakombola ndenge nini na kisasa ekokota te ya kobimisa. Ah non. Ah ozomona nyonso kaka andiraki ya Kinshasa. Mami bisiko desi kikombo bozo te kama na talo boni. Ah 5 euros kikombo. Kuna kamo kikombo kikombo la nini mboko déjà basala ba soin ba nini. Donc mais et ça va place mususu. Ah d'accord, on va miser. Donc dans la caca, tout ça peut la validité comme ça. Ouais, faut ma sango. Ndeko moko atunia monene ya moke kombe talo na yango. Et puis mabaya penza ya 5 euros. Dans les autres direct na faut que normal. Ça c'est normal. Na mona ba liboka. En tout cas, ça va être pas mal de choses à décider. Waouh, on est tout est, mo tout est.
Mais quand on retrouve maman tout a nini. Papa, nyonso olingi awa retrouve bawangila ozofunda bawangila na biso babika na biso tala kaka ndenge ezala. Wow. Donc yango nyonso olingi Ça c'est bien. ata ya mingi te me ya moke quand même. C'est normal. Andi buka boye combien maman? Bikokaya na valeur ya 40 euros po eza na mosusu nango. Ok. Na motu te nango mbala moko be motu te na talo mosusu. Nyonso normalement ezala 50 euros mais ça biso. Eza na solde. Nango soki osali kosala na yo olembi na yo. Okoki mpo kofinika yango. Na yo osokowa biloko kaka tia mofiniko na ça c'est bon. protéger biloko mpona protéger. Voilà. Ça kitoko boye. Ese mama to continue toujours na moni awa mwa il faut dire oza pe na biloko mosusu awa. Ezomona awa pour expliquer biso biloko nini ezali awa. Bon awa papa toza tala biso kaka ndenge tokendaka kotambola na bafini bapetis fini te kaka yango mpo toyebi te biso baafricain toleka yango mingi surtout biso bacongolais na bangolais bangolais na bacongolais tolinga yango mingi bapetis fini yango tozangisa yango te donc soki toza na kote mpina kodédouane biloko tozangisa yango te mpo tosomba yango po nyonso asipela presque bakini basipelaka tosomba yango toza mpe na bafumbwa toza mpe na balibisi na biso ya kokalka awa oyo tokangi boye eza fumbwa ya mai. Ok. eza vraiment fumbwa Kilo combien fumba mai? ezodépendre na ndenge ya Arozela. oyo eza fumbwa mai yango ya mai vraiment euti afrike ye na bacarton nde yango kaboli herbe kabria nde bosala na nde yango euti deja boye soki motaye epese topesi akona kopalka soki moto alingi eza na mbisi mosa opala Angolano, vai comprar bagre aqui, tá aqui bagre. Aqui tem bagre com fumbo. Uau. oza antuka na nyonso oza na nzombo mpe ezali Oza pe na pilipili awa. Voilà. Awa mama me fito to mona so awa izo continue awa. Ah, eza leader là. Oso fumbo. mosusu toza na bamalangwa bambisi Ok. toza na bambisi na biso toza na basoso na biso Oh, Plivera? Ouais. namoni Plivera mpenza na sawa ce soit makasi kwa tobengaka zupa soki babengaka na sepa ono voilà tomoni batiela te eza kuna karto ya donc awa mpe bamama balata maputa eza koto toza na bameshe toza na bapiese na biso donc tozosala kaka nano esili te misala na esili oma mefe namoni awa mpe mpona kolembisa libumu mpe oza na makambo kaka kolembisa libumu kasi papa oyo eza bokoko te bokoko oyo toujours eza bokoko talaka tobiaka biso na afrique kozala kolie mokie otongoli tongoli kombo nango mpena kotongola antuka yango wana papa oyo eza bokoko awa bakopesa bakisi kilikili awa na biso fo kotongola bokoko te yango tobemi bokoko na biso mpona kotungolaka bana na biso babebe na biso bana na biso tobota na biso moko mpe foko mitongola ekipaka te ekipaka te génération nyonso komisuku mitongola na bomwana na sikoyo baketongola na basusu mama mpona koya awa pesa biso na bamoyen nini okosala mpo moto aya awa mpo akutana na yo azwa biloko oyo parce que awa ezali Bremerhaven tozala baville oyo ezali pembeni awa bato bayebi te oyo baza na message yango te banani bakoya oyo bazali pembeni awa bakoya kozwa biloko na bango esika na yo awa papa toza na savele esika ndeko na aza mosika ezalaka te esika eloko abien eza mosika ezalaka te ezodépendre motu mboka nini ya koyuka soki aye akoki kokita na pene
Banoff, à partir d'un Banoff, il y a première à Kitty. À cause de nous, à partir de Trango Péou Taranova, il y a Rouge Boué, Taranontage. Il y a Taranova, première avenue. Par exemple, Nova, on va partir à Nova, direct la première avenue. Si on a Kitty, moi, bis, nous raisonnons 2-3 minutes à côté de moi, on a des Maman vidéo qui peut que ça la l'air moko, ne peut pas que benga yo. Baki boutique la yebilo. Si ko pona ko benga yo, est-ce que parce que numéro de téléphone, peut-être ba ko mona open na bilili, ba ko zo moya ko bengo pour zo biloko na bango bazana ngokosa. Oui, pourquoi pas pour le numéro la biso ya numéro d'abord ya maboko ezali 0 152 10 50 95 50. Tu recommandes un peu la séwana et redéfiler. Oui. Comme ça, on découvre voir, on a flyer na biso awa, on flyer, ou est un numéro magasin 0420 471 50 43 36 81. On a des numéros magasin, so vous pouvez biso et indiquer portable autoffice na magasin de biso comme ça to ko ya route. Maman vidéo qui peut moi ba service monsieur Zali awa, mutu pe ko leka, akoki pe ko lia moi eloko. Est-ce que eza ya solo maman to ki mutu ko leka ta le moi eloko na ye, moi konga na ye moi musuni na ye. Voilà. Awa, ça mais tout ça là, on les a pas dit, on a dit, il y a bon, il y a la chose qui vient à l'arrière. Là, il y a pas de l'eau par contre, il y a tout ça, c'est la chose qui a l'eau. Alors, il y a Sika, la chef, il y a tout ça, il y a. Voilà. Il faut que ça, ça, va monter la police. On va continuer, il faut que Ah, donc ce que moto a sali moi acheter long na yo bien sali commande na ye akoko leka awa ale belo ko na ye Ah d'accord. Donc awa tu za ka ba fekete to ndele pe akoko leka so za la copain na yo be copine na yo. Ah, ça c'est Papa Rosala. Ah, ça c'est maman mais namoni maman confort aux ezali awa. Donc la kisi ki mutu ka ko leka na ya oza décider mutu no so. Donc ça pour la ko ba kinyande ba mo ba ko. Biso kaka bana misala kaka. Donc maman osololi. Ils sont dans un service là-bas. On va reprendre bien pour foot à biso. Ça c'est. Ici c'est la carte, on va foot à biso. Maman de sepeli, opesi vraiment communauté no kumu. Musale kende liboso, m'activer outaki na Nova. Ce soit makasi ko to benga zupa, aussi qui va benga la c'est pas on voilà. Ah, comme ni ba tela pesa buna carton ya. OK. OK. Ah, donc awa pe ba maman balata maputa za photo. Ah, tu as ma mèche, ah, tu as la pièce na biso. Donc tout ça rend dans le site, nous ça là ici. Bon, comment me fait? Mon appel pour nous pour lembisa libumu pour ça là. Makambo ko lembisa libumu. Si papa on les a beaucoup côté. Beaucoup toujours. On les a beaucoup côté là ka atolia ka biso na foot ko za relier mukie. Otongoli. Kombo na ngombe na kotongo. En tout cas. Ya moi da papa on les a beaucoup. Ah ba ko peso ba kisi kili kili awa biso fo kotongo. Ka beaucoup côté ya on to bemi beaucoup ko na biso ko na kotungola ka bana na biso ba bébé na biso.
bana na biso tobota na biso moko mpe bamikolo foko mitongo na ekipaka te ekipaka te génération nyonso comme soki mitongo na bomwana mais sikoyo totongola na basusu te mpona koya awa pesa biso na bamoyen nini okosala mpo moto aya awa mpo akutana na yo azwa biloko oyo parce awa ezali Bremerhaven tozala baville oyo ezali pembeni awa bato bayebi te oyo baza na message yango te banani bakoya oyo bazali pembeni awa bakoya kozwa biloko na bango esika na yo awa papa toza na savene esika ndeko no aza mosika ezalaka te esika eloko ya bien eza mosika ezalaka te ezodépendre motu mboka nini akouta soki aye akoki kokita na plein Hop Banoff, à partir de Hop Banoff, à Julien, à Bremerhaven, à Kitty. À cause de à partir de Trango Pérou, à Nova, et à Rouge Boué, à Montage. Et à Nova, Bremerhaven, à Nova, à cause on va partir à Nova, direct na Bremerhaven. So à Kitty, moi, bis, mauvais en a 2-3 minutes à côté de moi, on a dit mama vito yoki peke osalaka l'air moko moto mpa koki kobenga yo bake kotikela ye bilo siko mpona kobenga yo opesa numéro ya telefone peut-être bato bakomona yo mpe na bilili bakozwa moya kobenga mpo bazwa biloko na bango baza nango mposa. Oui, pourquoi pas papa numéro na biso ya numéro d'abord ya maboko ezali 052 10 50 95 50. tokokoma ngo mpe na se wana ekodefile oye bandeko bazwa bayeba toza mpe na flyer na biso awa kozwa flyer oyo eza numero ya magasin 0471 50 43 36 81 wana nde numero ya magasin so bobengi biso toyandi te portable otokosi toyandi te bobengi na magasin tokozwa biso comme ça tokoya oti mama vito yoki mpe mwa baservice mosusu ezali awa moto mpe akoki koleka akoki mpe kolia mwa eloko estce eza ya solo mamo toyoki moto akoleka ata le mwa eloko na ye mwa kwanga na ye mwa mosuni na ye voilà awa tozala mosala twa pisine na mesili te tozosala oyo eza bamisungu na biso ya moto ezala so bakilia makuya elandi kokotiya kwa lelo bamoto ya bino yango tosala awa osala esika na biso kosala biloko awa nde eza esika bachef na biso baliaka mpo biso bana misala bango nde bakonzi na biso esika bakonzi na biso nde batema donc soki moto asali mwa bestelungu na ye obi asali commande na ye akokoleka awa ale biloko na ye awa d'accord donc awa toza kaka bafrike te ndele mpe akokoleka soki oza na copain na yo mpe copine na yo ça c'est bien papa kosala ya mindele ça c'est bon mama namoni mama confort oyo ezali awa donc elakisi ke moto mpe akokoleka na ye akozala desi te moto nyonso te donc eza mpona nyonso to bakliya mpe bango bakonzi biso kaka bana misala kaka mama osololi baye biso tozala na service na bango bango mponi nde moto bakofuta biso biso tozelaka bango bafuta biso mama tosepeli opesi vraimen communauté lokumu mosala ekende liboso Mac TV eutaki na Nova yaki kaka toujours mpona komona mosala oyo esaleli biso tosepeli vraimen makasi mosala eke nzambe asunga makambo tokende liboso tokozonga lisusu totala ndenge mosala ezali kotambola. Merci beaucoup papa tika te nzambe abona ya pambola te merci beaucoup maman mifa bore okufa te wana bakonzi na biso baza kuna biso tozozwa kaka bilili soki oye awa na kati ya Bremerhaven tala esika okolia mwa eloko na yo soki ozalaki na bacourse na yo kokoleka obengi kaka na numero tokoafishe ezodefile na se wana comme ça omona place okokolia ozala tranquille même oye bacongé aza baplace bayaka mingi bavacance mpe ezali pembe na mai benga na numero wana ezodefile na se leka olia omela
osepela makambo te eza kitoko mikolo oya kuna bokozwa makambo mosusu oyo tozobongisela bino ezali na place mosusu tozobongisa mpona mpona salle bato bakosala bafete na bango baanniversaire retrait de deuil mambo ebelebele oyo ezaki esangisaka bato bokoki koya place ya monene ezali kuna tozobongisa bino mpona kosala bafete na bino boleka boya awa na première avenue epai ya mama mife pe papa Robert basembe kwa toujours na temps kwa kitoko allez check ce soit makasi kwa tobengaka zupa soki babengaka na allemand c'est pas honte voilà ah tomoni batiela mpe eza kuna carton ya ok ah donc awa mpe bamama balata maputa eza koto oyo tozanga bameshe towana bapiese na biso donc tozosalaka nano esili te mosala na esili bon mama mefe namoni ape mpona kolembisa libumu mpe oza na makambo mpa kolembisa libumu kasi papa oyo eza bokoko te bokoko toujours eza bokoko talaka toliaka biso na afrique tozala kolie mokie otongoli kombo nango mpena kotongola en tout cas yango wana papa oyo eza bokoko bakopesa bakisi kilikili awa biso fo kotongola bokoko te yango tomemi bokoko na biso mpona kotungolaka bana na biso babebe na biso bana na biso tobota na biso moko mpe bamikolo mitongola ekipaka te génération nyonso po biso tomitongola na bomwana mais sikoyo totongola makasusu entuka me mama mpona koya awa pesa biso na bamoyen nini kosala mpo moto aya awa mpo akutana na yo azwa biloko oyo parce awa ezali Bremerhaven tozala baville oyo ezali pembeni awa bato bayebi te oyo baza na message yango te banani bakoya oyo bazali pembeni awa bakoya kozwa biloko na bango esika na yo awa papa toza na Cooksaven esika ndeko no aza mosika ezalaka te esika eloko ya bien eza mosika ezalaka te ezodépendre motu mboka nini akouta soki aye akoki kokita na Bremen Opbanof à partir ya Bremen Opbanof azwi train ya Bremerhaven leye akiti akozwa mpe mosusu a partir ya ntango mpe eutaka Nova ya rouge boye ezaka na étage eutaka Nova Bremerhaven leye bango baza na Nova bakozwanga a partir ya Nova direct na Bremerhaven leye soko akiti mwa bisi moko ezanga na 2-3 minutes akotima mwa okitana eza ya liboso wana mama vite oyoki mpe osalaka lere moko moto kopa koyoki kobenga yo bake kotikela ye biloko siko mpona kobenga yo kopesa nimero ya telefone peut-être bato bakomona yo mpe na bilili bakozwa moya kobenga mpo bazwa biloko na bango baza nango mposa oui pourquoi pas papa numéro na biso ya numéro d'abord ya maboko ezali 052 10 50 95 58 tokokoma ngo mpe na se wana ekodefile oye comme ça bandeko bazwa bayeba toza mpe na flyer na biso awa kozwa flyer oyo eza numero ya magasin 0471 50 43 36 81 wana nde numero ya magasin so bobengi biso oyo toyambi te portable oyo topesi toyambi te bobengi na magasin bokozwa biso comme ça tokoya kotika mama ifi toyoki mpe mwa baservice mosusu ezali awa moto mpe akoki koleka akoki mpe kolia mwa eloko estce eza ya solo mamo toyoki moto akoleka mpe alie mwa eloko na ye mwa kwanga na ye mwa mosuni na ye tokokokende voilà tokokomona na bilili awa tozala mosala biso ya cuisine nano esili te mais tozosala oyo eza bamisungu na biso ya moto ezalaka so baclient bakoya olangi tokotisi apo client fo ali eloko ya moto ya bien yango tosalaka awa eza esika na biso totiaka biloko awa nde eza esika bachef na biso baliaka mpo biso bana misala bango nde bakonzi na biso esika bakonzi na biso nde baliaka awa donc soki moto asali mwa bestelungu na ye obi asali commande na ye akoki koleka awa alie biloko na ye awa eza place mpona biso nyonso bato nyonso aza na besoin
alia papa maman mi fille na papa Robert maman mi fille ça la doro africain papa Robert daza asala la cuisine à mindele d'accord donc awa tozaka ba africain te mutundele pe akoko leka so za la copain na yo be copine na yo aza allemande bien za mindele donc akoko ya na ye comme ça pour lire ça c'est bien na rosa ya ba africain papa Rosala akosala o ezali ya ba ya mindele ça c'est bien maman mais na moni maman confort o ezali awa donc la kisi ki mutu to ko le kana ya ko za desite mutu nyoso to poni ekolote voilà donc ça pour na mutu nyoso pour ba client de bango ba konditi biso kaka bana misala kaka donc ça maman o sololi kondi ba ye biso to zana na service na bango bonde mutu ba ofuta biso ça c'est vrai ça c'est biso la ka bango ba futa biso maman to sepeli opesi vraiment communauté lokumu musale kende liboso Mac TV utaki na Nova yaki kaka toujours pona komona musala osalele biso to sepeli vraiment makasi musale ke nzamba sunga makamuto ke liboso to kozonga lisusu totala ndenge musale za kotambola. Merci beaucoup papa tika te nzamba bo moya pambola pe bino ba kutia Nova. Merci beaucoup maman Mifi. Merci. Bore okufate wana baba kontina biso baza kuna biso tozo zora bilili ce que yé awana kati ya Bremerhaven tala isiko ko lia mwelo ko nayo soko zakina ba course nayo ko leka ko bengi ka na numéro to afficher ezo défiler na sewana comme ça au moins appelle so ko lia oza tranquille même oye ba congé aza ba place ba yara mingi ba vacances pe zali pembe na mai benga na numéro ezo défiler na sel leka olia o mela au sepela makamuto za kitoko mikolo ya kuna bokozwa makamu susu o tozo bonsela bino ezali na place monsieur to bonsela na pona salle ba to ba ba fête na bango ba anniversaire ba retrait de day mambebele bele eza ke sangisa batu bokoyo koya place amunene ezali kuna tozo bonsela bino pona ba fête na bino boleka boya awa na Bremerhaven pas ya maman Mifi pe papa Robert ba sende quoi toujours na temps quoi kitoko allez check. Kilo bravo Pacifique bango bakanisaki nga alali soka nakangaki obe miso ya pamba Jean Micha Mulungu Mondo Gaza les juifs congolais Bati akasukali na mielta ça c'est la rumba originale beau garçon motema ezobetanga lokola nyongo likambo oponi molili obengani na yo mwinda mwasi kitoko ozwi décision se mokolo ya enga mokolo nzambe apemaka rien ne sert de courir ata okimi mbangu okokutanga kuna na loboko mobali osimbelinga mbeli na oyo ya mwasi osimbelinga fimbo ebeli
S'abonner na Mike TV. Mike TV nde makambo oyo yango nde utesimba mikolo Allemagne mobimba tolobela Mike TV. Mike TV esalaka bareportage efilmaka bamariage bamakambo ebele bainformation ozozwa mpenza donc Mike TV nde makambo otaka mama longa stress TV soki azwi ta naye komabima na Mike TV seke makambo za oyo nyonso oza na besoin asipelaka aseka asala promotion eloko na ye esite pa bokute Mike TV yango nde biso tu Mike TV biso tu tosabone na Mike TV. Mike TV nde makambo donc boss ubela Mike TV ubela na ebundes ndenge ezali check. P-Square.